Nabino Christian la bien maman ba peuple mokonzi peuple souverain to vu information rapidement ya mwana moni toye na TV Bobitinge TV Bola bien ma tina wenge ko yebisa peuple congolais ko informer peuple congolais masolo o ezali ko sala mana kuku parce que tout power va décider va en finir na ba opposant congolais va décider va en finir na classe politique ya Congo parce que baza na projet o ya bango bakoki ko bima na Congo boyete donc bayaki pona ko s'installer définitivement bayaki pona ba konza biso toza na sima na bango bien que bango baza muke et lilo mission na bango pardon mission na bango et soki na nzela mission na bango peuple congolais à comprendre nango bandimaki te que peuple congolais ko se réveiller tôt comme ça pour na bango ba beza tôt alors qu'ils ont fait 20 ans déjà na mboka et lelo yo makam na bango e baby diaspora na bandeko ya ba congolais ya libanda na bazana kati basangani ba komi force moko ba satandaki na ngote donc ba kotaki réunion na bango secrète ya ba tout power et ça a mis na deux niveaux na deux endroits différents et ça a mis na Congo et puis et ça a mis na Rwanda, Ouganda na Tanzanie. Donc ça a mis na Est et puis na Congo et bandaki awa na fait na Congo muke ba kei bango nyoso ba ke kuna kopesa ba stratégie. Balobi boye Congolais, classe politique congolaise, diaspora ba BBC ba projet oya bango. Oyo bango balingaki bakabula mboka wana bakomisa ndambu ya eteni ya Congo na biso ekoma le grand Rwanda le donc empire emana bango lelo e bebi ba mindele oyo ba contaki na bango mindele ya monde entier ba grande puissance oyo ba contaki na bango lelo yo ba désavouer bango lelo ba rejeter bango lelo makambo na bango komi poissa et lo kwa ezali inadmissible na mus na bango ba ndimaki te et kokoma ka bongo donc ba congolais ba travailler vraiment donc là maintenant je suis congolais naza koloba puisque na vu information en tant que mutu oyo nazali ko prêter oreille na makambo bango bazali ko sala na baki na biso baza na kati baza pe ko bimisa biso donc sikoyo naza ko pesa information na ba congolais bandeko na ngai to sali musala munene emonani to tie échec na tout power et lelo yo bomonaki dialogue et salami dialogue 1 et salami to benango monologue puisque bakendeki pour ba piéger biso alors que classe politique congolaise est nanu circonscrite il fallait une circonscription il y a classe politique et ça ma eyeba nani azali koto nani azali koto na kata classe politique mais donc il y a bipolarisation et créé à partir le 24 avril 90 nous Mobutu ezalaki entre mouvance présidentielle ya Mobutu na opposition de l'époque. D'où donc il fallait travailler Maurice à niveau il y a Union africaine donc OIA de l'époque ba représentant la bango ba émissaire na bango ba yaki na Congo ba travaillaki et nde ba ko sala nini ba ko créer deux blocs wana diamétralement opposés na objectif ya pouvoir. Un azali na pouvoir, l'autre azali contrepoids ya pouvoir de babeli opposition. Et yangwana lima wana donga lima wana lelo tozaka nango ti lelo déjà e bandi na 90 yangwana tozo ke nango ti mokina biso za okendaka. Puisque to koti na lima oyo ezali pe ya politique ya monde ndenge ezalaka. Na France okeye eza bongo, na Londres okeye eza bongo, na États-Unis okeye eza bongo. Bandi ko na ngai lima wana lelo e monani clair.
Donc on ne pouvait pas aller au dialogue na ba lokola ba caméra ben filtré. On ne pouvait pas aller au dialogue na ba congolais oyo caméra a drainé qui bango derrière yé pour na ba qui ne couper sa force. Il y a troisième voie et vous voyez maintenant le travail que caméra a fait. Il a battu, n'est-ce pas, un grand travail pour la Tutsi Power, pour la Tutsi, Rwandais, et troisième voie tout le baki en wana. Troisième voie, il y a Salaki wana, il y a un sali que Kojo a une force, il y a un sali que Lelo va comme ça, résolution wana, au bamba l'inagi est à la opposant à tout le monde, biso to bien moté, et comme la résolution na bango, ndenge to yebisa kibino, bakoyaka nango lobi tango deuxième dialogue ekozala. Dialogue numéro 2 tango ekozalaka, bakoyaka na yango. Donc, yangwana bandeko na ngai donc likamtozali koloba yangwana. Donc, deuxième dialogue ekozala, tolobaki yango. Troisième dialogue possibilité ekozala après même le 19 décembre. Toza siko na deuxième dialogue entre le 19 septembre et le 19 décembre. Yangwana omoni leloyo conclave ya biso et salami na limité. Donc rassemblement. Donc c'est le peuple congolais dans son entièreté dans la carte à rassemblement. Et la décision bimikuna ezali ya biso. Et boye bakayango que na deuxième dialogue ekozala ba position au biso de zilelo puisque otozala nango mususu pe e baksami ekobaksamaka na oyo bango babimisi na monologue na bango nde ekoya kotutanaka. Raison pour laquelle tu es Bino, tu as informé le peuple congolais, na ba analyse autozali ko sala, na ba information peut autozali ko joa, tu as décortiquer pour na to pesa bino comme analyse. Donc il y aura deux premiers ministres Soki opposition et Kozak Soki, na lui bien Soki opposition et Kozaka primature. Il y aura deux primatures de deux premiers ministres. Bango bakolinga jamais et dans la côté biso jamais tokolinga boye alors que Kanambe il faut kende. Donc voilà un peu likamonane ko bakisa ko rappeler. Mais lelo information makasi to na ngo lelo ezanini. Tutsi Power balingi donc ba en finir la classe politique ya Congo. Puisque bazana ba jeune oya bango ba congolais o bango ba sombi balingi ba en faire bango ba remplaçant la classe politique oyo ezana kata rassemblement oyo esali masolo oyo na peuple congolais na diaspora et ba Tutsi Power ba Rwandais wana poisa na monde ba statut na bango bazali na monde baby ba tulokola ba camera statut baby Kanambe statut baby bazali komona mwana malamu mwana moka dans la sens écoute Jacques Chirac alobaka ngo Kanambe Kabila, c'est un président qui a le sens de l'écoute. Ça remonte il y a 10 ans. Et le loyo, après 10 ans, il y a un travail salami. Kanambe mono ba monaki azali, mona mailamu ayokaka. Or, c'est un bandit. Donc, tout démontrant na président de la France a dénoncé ba crime au basali. C'est l'État congolais qui l'a organisé. Et bande konangai bako zala susu wapi. Confiance nini mon président moko na monde a pesa ka bango. Même si le lobby Hillary Clinton aïe, a toujours un problème à soutenir bango. Puisque tendance déjà dans le monde, makamo basali même avant éventuellement j'insiste que Hillary Clinton aïe, tendance ou on a déjà comportement na bango c'est monani de bazaba tu ya ko tambolaka. Projet na bango oyo basalaka depuis des années, des décennies. Donc, et koufi le loyo na ba congolais. Donc, Congo est un terre moko sacré. Yango ba ni ba en finir na ba opposant na biso ba en finir na classe politique oyo ba recréer une nouvelle classe politique et après bango pe puisque toujours bazo kene na risque moko ba ngba ba sala yango toujours loba na bango moko pe bako kufaka na ba opposant na biso bako bomaka bango na bango
Donc c'est-à-dire il y a une sorte, il y a kamikaze au balimba sala. Donc il y a une information oyo et pesamaki na kuku et bimi ba yebisi biso yango moni toza ko bimisela yango bino ba peuple congolais. Donc toza ko senga na peuple congolais, toza ko senga na rassemblement, ba représentant na biso bazana kata rassemblement. Biso peuple congolais tozi information puisque ba source ezali tozi information selon que bako incendier lieu ya oyo tenir deuxième dialogue bako incendier lieu na bateau bako zala kuna et bateau bako zala kuna eza banani eza ba architecte politique ya Congo ya lelo bateau bako zala kuna eza banani ba opposant na biso oyo bazali ko bundela bosomi na biso et bosomi déjà basi mi na maboko bako incendier banani bako incendier batu oyo baza ko défendre Congo ya Lumumba, Congo ya Simon Kimbangu puisque tozali sur le plan politico-spirituel. Donc bandeko na ngai information ya kafu ya ngwana solution ba komi na ngo kaka unique ya ngwana, c'est-à-dire tant deuxième puisque tozala voir tondimi pe deuxième dialogue puisque il concerné bisoté dialogue selon résolution 2277 et mango le fait que bimi ba criminel na niveau ya monde, le fait que ba président o ya monde bango ba laisaki bango pongi bazaki confiance ya mindele wana puisque bango bazali kowela toujours ba mindele bandima bango bamona de bango bakosa misala bapesa bango confiance et bapesa bango confiance durant 20 ans. États-Unis, France, Belgique, Londres, etc. et le makambu et kei na ndenge mabe ndenge tolobaka to bebisi ba plan na bango to reverser bango de balobaka et bazali bien te solution ya suka o bango balobi ba utu ko sala réunion na kuku na Kinshasa ba memi yango na Kigali ba memi yango na Kampala et ba ke na Tanzanie place ya zali na Tanzanie. Donc na Tanzanie puisque ba tuti bazali mingi kuna ba Rwandais bazali mingi kuna basali ba réunion na kuku ba s'éloigner makasi basali na Kinshasa ba mona ba fuite gobima ba kei na Kigali Uganda Kampala ba kikisko musika ba s'éloigner na Congo yango moni Kanambe akei ko pesa ba discours ne libana ndenga mesana puisque azana insécurité na Congo puisque ba Congolais ba lingi ete discours nini ya kolobaka o bato ba ko sepelaka nango et puis akomi wana donc akomi na danger permanent donc a éviter mutu nini o ya ko lié à tout moment, d'où une résolution il faut pas incendier lieu wana soke kozala palais du peuple bako tumba yango na batu soke kozala palais de la nation bako tumba yango na batu soke kozala kansele bako tumba yango na batu soke kozala na palais de marbre bako tumba yango na batu soke kozala na hôtel songolo pakala bako tumba yango na batu. Donc voilà un peu information autour na yango et biso peuple tant que j'ai information tout décortiquer et biso peuple to lobi boye to ko informer population puisque les informations ezali ya ngaite ezali ya yo ezali ya ye ezali ya biso nyonso il faut to eba to la mesure puisque ba sali yango déjà ba incendier déjà ba permanence ba bomi ba na kata ba permanence et souci na bango il faut ba bomba ba politicien na biso le même jour de basa la carnage moko vuma ya rusakana te bango ba kufi biso to kufi do o ba tikala tikali puisque ma solo na bango c'est baby donc ba minde ba zo na confiance bango te mundele donc andimaka mutu mbala moko donc mundela yo komona siko ke lokuta na bango eluti ndelo de basala ki bongo pona ba bomba ba congolais bango ba zo kita donc mundele so akomi na phase wana akomi komona bango baza ba dangereux et bango so ba kompe ko banga eloko wana représailles diplomatique politique ya mindele et ekosuka na bango mabe et baza kozela occasion oyo ekozala que
Donc, au dialogue, ils vont incendier tout le monde. Et n'a lieu, n'a batou, et surtout, bah, vous viser classe politique ou à biso, ou le tché bango na poissa. Bazana ou ya bango ba congolais, bango ba sombi, ou bango ba lingi lobby, il faut pas remplacer. Bon, mon indenge ba BBC, ba BBC classe politique na bango. Avant Kagame, ba si on a bazala souté, ba e ba raser, ba zubo konzi. Ba nimba salamon na Congo. Et érotique à la histoire. Et voilà ma solo tozali na ngwana donc ebimi na makamususu pe ko ya bango baboyi le mususu yango mo ba selone makasi mais fuite o ebimi ya makasi ya danger ne ya ngwana puisque kitabayi baka mais balingi sko ba en finir na ba opposant na biso na ba leader na biso na classe politique à Congo classe politique ya sika ebima na ba cendre ya batu wana donc batu o bango ba yebi puisque ils auront toujours l'armée na maboko na bango tant buso bane ko salamaka o ba kotika la batikali ba kumbeli masolo et ba kozala mingi batu o ba kouta côté ya mouvance présidentielle ya bango ba jeune congolais o ba kozala na classe politique o ya bango o ba dali côté pardon donc ya mouvance na bango donc bango nde balingi ke lobi batu na ba kumbela masolo et bande konangai mboka ekokufa do tokosuka ka wapi biso sikoyo to étudier to lobi boye OK to livrer information mais tozo senga sikoyo na population na biso tozo senga sikoyo na ba opposant na biso tozo senga la classe politique ya Congo oyo bazali vraiment donc acquise na changement et tozo senga na bango il faut vigilance ezala et puis soki deuxième dialogue ekozala na lieu oyo ekozala puisque biso ba congolais todi il faut ezala kaka na Kinshasa na Congo et surtout na Kinshasa puisque tozali na sens ya résolution fait manakati ya Congo place batu nyos tout bazali engouement on ezo sala ke batu musu baza ko banga pour basa ba bêtise et batu musu mutazo zo pe périph na ye nit ba caméré donc suka nzela na ye monani parce que tozali komona ndenge aza ko se comporter na position o aza kozwa soki ezali libanda tokoyeba makambo mingi te tongo tosangana batu mosusu oyo ke lobi bango balia biso do lelo makambo ezali ma clair bipolarisation soki oza kote o te oza kote neutre azalaka te na Congo neutre azalaka te donc na information tozwi biso topropose boye na lieu oyo makambo ekosalamaka exemple dans le but qu'ils a parlé du peuple exemple qu'ils allaient parler du peuple bande konangai tozo senga na MONUSCO tozo senga na Union africaine tozo senga na Union européenne tozo senga na ONU puisque MONUSCO a na kati tozo senga les États-Unis d'Amérique Angleterre Belgique France tozo senga na Allemagne tozo senga ba pays minene wana et tout c'est l'église catholique Vatican puisque c'est un état aussi et kanam de souka keneki na Vatican tout c'est se concerter pour protéger ba délégués à peuple congolais les vrais délégués à peuple congolais bazali na katia rassemblement o bakoyaka na lieu wana ya rencontre pour na basa la dialogue soki ezali par exemple tous exemple lieu Songolo il faut périmètre à sécurité à la 500 mètres. La ceinture vraiment il fait aux alentours il y a 500 mètres de contrôle vraiment systématique. Et puis l'espace wana aérien, il y a parti wana même à 2 km avec un circuler. De sorte qu'il y a des colos, espace wana des alliés couverts avec un circuler na 4 coins donc tilikolo donc ba vraiment ba sécurité na 4 coins nyoso tilikolo avec un circuler et puis na terrain na c'est contrôle à 500 mètres il y a lieu sauf par exemple il a parlé du peuple donc contrôle les bandits déjà plus loin du côté de Tiaba nini ya ba côté de Tiaba nini 500 mètres côté net il y a ba Willery côté non côté net il y a ba rond-point qui pointe côté wana bouclage
première ceinture. Deuxième ceinture, il fait la troisième ceinture, il m'a permis d'appareil, et quatrième ceinture, quand vous rentrez dans l'enceinte, il n'y a pas de prendre un quota dans la salle. Donc, c'est-à-dire, soda, il y a MONUSCO Basali, plus de 19 000 hommes au Congo, déploiement en effet. Il suffit 2000 militaires, 2000 soldats à MONUSCO qui quittent la terre, place lieu où on a rencontré au Salama. Va se déployer en 4-5 ceintures dans l'objet. La distance il y a 500 et diamètre à 500 mètres de part et d'autre. Et avec autant de ceintures, sécurité à Ndengwana et à niveau aérien, plus de 2 km de part et d'autre, avec circuler place Wanate et tambola place Wanate. Et nous pensons que bande konabiso bako sala musala malamu pona mboka et bako bimaka malamu pona mboka. Voilà ma solo otomoto el sabino et ezali information ezali donc renseignement to jango quelque part wapi na batu o bazara na bango puisque to lobaki to na batu na terrain to boyi lobby buzobe salama. Tout ça pour l'oba, ndenge nous congolais nous sommes contribuer. O ya biso information to lobi yangwana. Bande ko la biso to senga bozango en tenir en respect. Parce que c'est décidé. Il faut ba tumba siège oyo e ko abriter. Donc lieu oyo ko abriter deuxième dialogue na batu o ba kozana kati et il vise qui? Il vise nos opposants qui font, n'est-ce pas, le travail du Congo d'aujourd'hui et de demain et qui font notre fierté aujourd'hui, qui nous représentent valablement par rapport aux députés, aux parlementaires qui sont dans les institutions officielles de l'État. Donc voilà un peu ce à quoi nous avons pensé pour vous, pour partager avec vous. Donc c'est-à-dire, nous vous prions, n'est-ce pas, de prendre ça, de prendre ça en respect, et d'en informer ceux de nos compatriotes qui ne sont pas, n'est-ce pas, qui sont sous-informés ou qui ne suivent pas certaines informations, mais il faut vraiment faire de sorte qu'ils aient cette information, que celle-ci, n'est-ce pas, leur arrive à bon point. Donc, c'est-à-dire, il faut tout sangana, toza motomoko, tocha bolingo, tocha mitema et place nde Congo kozala libéré ya mwana. Et tokomi pene ya libération ya mboka. Tokomi pene ya kofungola ya kosikola mboka. Mboka eza na maboko na biso. Ba dernière carte ya ngoyo. Nina esili alimité. Akomi kosela biso ba discours na libanda ya mboka. Do ezali ba démission, eza ba défaillance. Et ça la défaillance na fonctionnement de l'État. Et ça m'a nulle part. La décision ya mboka ya minene bazwaka na kati ya mboka na population oyo ya mboka oyo soit disant ba votaki yo. Puisque il faut s'approprier l'information. Il faut donc pour information et outil na kati ya ba veu na bango. Et bande ko na ngai bo mundenga azali ko se comporter. Et azali mutu na biso te. Et alakisi bien que auta na Tanzanie, alakisi bien que auta na Uganda, alakisi bien que auta na Kenya, auta na Rwanda. Discours a minene, position a minene ya mboka, azozongo libanda ya mboka. Mais psychologiquement, ça psychologie politique, ou ça psychologie générale, ou psychologie politique. Donc, basé la réponse, il y a un peu ça. Donc, ça comportement moko, ils allaient trahir intime conviction nae. Et là, le quoi, moi, ça dans la carte libala, botinda qui na force, bobali mariage forcé. Abala mobali songolo abala moi si pakala. Mais balingana kité, ou be moko na mususu. Donc, moi si na mobali balinganité. Basangisi bango et que mitema na bango pe ezali ensemble était na ménage
okomona ka lobi moko azozwa masolo ya kati ya ndaku azopesa ngo libanda epa ya bakamaradi na ye epa ya ami na ye makamu na ndaku eloke traité na ndaku esuka na ndaku non abobimisa makamu libanda aza na confiance bata libanda ke na kati ya ndaku. Eza na exemple simple na mariage biloko wana esalamaka ntango bolingani bien te mais libanda bakomona boza mwasi na mobali mais est ce que mitema na bino ezali ensemble, est ce que mezali ma bolingo na bino ou bien ezali bolingo moko forcé et biso na kanambe ezali mariage forcé ezali kolakisa que ye azali mwasi biso ezali mobali biso ezali Congo donc mboka na biso donc makamu na biso aza kobimisa ngo libanda donc alingi susu libala te et lobi mwasi ya ndenge wana mobali ya ndenge wana asala nini okomona abi akei kotala tata mwasi nzoka nde abimisa biloko nde malembe yo ebaka te ake mosala azobimisa chemise ake oyo akei kotala tata leki abimisa basapati na ye biloko na ye nsima mikolo abi na kei mosala nzoka nde kokende nyonso yango wana ntango yo okozela journée na ye te deuxième jour aye te troisième jour tala boye obali kofuye na ndako aza susu na eloko te atikoli mosusu chemise moko ezali kodistraire yo chemise oyo peut-être yo olingaka mingi ube complet oyo olingaka mingi sapato oyo olingaka mingi dans tata abimisa biloko ne nyonso. Donc c'est la même chose na kanambe ezali ce sont des signes qui ne trompent pas. D'autant que kanambe déjà akomi kosala sikoyo ba position wana akomi kozwa ntango akomi kozwa position wana bamakambo na biso oleka loba na kati ya mboka azokende koloba ngo na Uganda oleka loba na kati ya mboka azokende koloba ngo na Tanzanie, ça veut tout dire na yango tosenga bato nyonso ingeta victoire eza pa peuple congolais ezali ya bino ezali ya ngai ezali ya biso nyonso tolandela maloba oyo malamu. C'est ça le renseignement, c'est ça l'information. Donc, bazana kanda, donc il faut en finir, ezali bako incendier lieu na batu et to senginde na MONUSCO azwa ba disposition na ye pour la périmètre à sécurité ça donc il y a 500 mètres avec plusieurs cordons, 4 cordons, bazana ba soda. On suppose MONUSCO est neutre, basé à plus de 19 000 hommes na Congo, soit va déployer 2 000 hommes, sécurité au Sama, il y a et puis il y a l'icolo, il y a un endroit où on a. Na fait 500 mètres, il y a diamètre de part et d'autre, na l'icolo, même 2 km. Donc, Tolobi, to solution na, biso, bata peuple mokonzi, information to pesibino, yangwana. Tolobi, merci, bona na yango, boka bola yango. Donc, information à kafu to yé, ko pesibino, yangwana. Merci.